Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Panza Sango ya Congo. Yanga motema na pesa, tour du monde, Edino image, yanga motema na pesa. Tour du monde, Edino image. Panza Sango bilili yekola koloba vérité mama lwambo makiadi frankwa lobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okolimwa na Margedon. Est-ce que nakosi Edino tour du monde bakolimwa mbote bandeko banso na 4 coins ya monde oyo bazolanda biso na Panza Sango ya Congo Edino Bilengi TV. Bandeko babolingo na sanza oya janvier ezali esengo mingi pambate lelo na Panza Sango ya Congo to Panza Sango ya Congo to recevoir mutu moko invité munene oyo ke tozako luka ye penza lelo to juillet. Vraiment bobonga maisika bozali bolanda biso na bokebi boyoka makambo oyo to kosolola oyo eza primordial dans tout peuple congolais en particulier et peuple africain en général, partout dans le monde, Pambate, et que RDC, République démocratique du Congo, ex-Zaïre, il y a un des poumons dans le monde. Si le Congo est malade, RDC est malade, le monde entier est malade. Attaquer RDC, attaquer les RDC par tous les moyens. Bon, mon Covid est dans le monde entier. Peuple béni. Peuple onzamba kela na motema moko mais jalousie ya bato ya libanda na incompréhension ya peuple yemoko et puis ça embrouille na vie ya RDC à lelo to recevoir un ancien, un doyen to comment oyoka combattant partout dans le monde made in Zaïre ya ba congolais ya ba zaïrois combattant phénomène combattant mais ngana yebi biso to yebi avant combat yé déjà bandaka lit na ye bandaka lit na baninga bae baninga na ye misuku to mona ka lisute me ya zali kaka ezan kumu o biso nyos to yebi na kombo ya volcan c'est quelqu'un à ne plus présenter ye abundelaka mboka na biso RDC sans plus tarder Edino l'accès na caméra ce que bazomona eza plaisir ya trop to kota direct na vif décision. Volcan, mbote na yo. Mbote, kulutu machina. Plaisir à trop. En tout cas. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman global PM Express. On bise toujours artiste oyo nous avons toujours bateau bazana ba idée solo kola Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Malouavengi rara il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo biso moko RDC lo makasi. Oh nyoso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino image, okozwa. Yeza kaka, au pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Makadé. Poussa na Global Express, avant na idéologie en
sur l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la colis, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes ou dans l'avion. Nous avons un petit colis, le colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, comment on a mis au fouti à Napoto, au Salmarano sur Makin, à Ndenge et à Bisso Batapoto, au Lekin Agence, au jus DVD Nayo, au Mono Ndenge Prestation et les Kaki Nakin, selon Bounayo, catalogue des Ali. Donc, fidélité à mourir, au Tchelelo, aux Zulelo. Vitesse de diffuser. Global Express, côté les masses. Et c'est moi qui recevoir na plateau ya Panza Sango ya Congo. Toye pona to Panza Sango ya Congo. Kumu bato belé ba ebi na kombo ya volcan, papi volcan. Mais biso tu auras besoin toye ba pe kombo no ya mboka za kanani authentique. Ouais, effectivement, bato belé ba ebi ngai na kombo ya papi volcan. Mais vrai libanga pour na mona rabande rebelle ba na futa mbongo pa ba musicien pour ba boire bango. Mais nga libanga pena on a joie de par mes parents. Libanga ya solo. Ba parents na ba pesenza mbangu mbombo. Mbangu mbombo. Ouais. Mbangu wana ezaka pe na lingala te mbangu. Kasi mbangu ezali montagne ya moto, ezali montagne ya moyi. Ya wana nata kombo ya papi volcan soki bandeko baye bakate mbangu ezali montagne ya soleil. Donc montagne ya soleil papa soki soleil kaka kiti mokili kosika nyonso to. Lokola soleil ekiti saka moto moko okutu ba pompier bakoboma te. Ya wana zoye kombo ya volcan po volcan eza kombo moko boye mystérieux. Volcan eza mutu alobaka véritable bangaka eloko te parce que volcan soki peli mais ba pompier bakoka koboma yango te. Tomonaki na Nyiragongo. Kasi volcan de Nyiragongo ye mpona RDC toana volcan. Ye babomaka ita kufuka na kufuka ye moko bu alali. Bongo mbombo elingi koloba nini mbombo? Toyebi ba sere ebele na Zaïre. Ouais, mbombo eza kombo ya père nanga mais mbombo c'est aussi un nom mystérieux on a rolobaté parce que Samso tango lobaka force na eza place nini eza place oyo Dalida akine kote ka Samso donc na holoba force wane vandi na kati ya mbombo te mais mbango eza déjà mo eza moto po muto akoboma moto wana zate mais soki na bakisi susu mbombo ekoya sala dégâts donc voilà bandeko bayebelinga na kombo ya papi mbombo papa wa botinga kombo na ye mbombo nga kombo na nga mbangu mbombo. Voilà, na sepeli ya trop peuple congolais. Omoni et pas na biso ba congolais. Bo fo ba yango ke un nom a un sens. Ba parents ba pesa biso ba kombo. Et ça aura toujours un sens nango. Soko yebite, soki ba parents baza vivant, linga otu ba parents na kombo na ba pesa yango, ba pesa yo kombo na circonstance nini. Et lingi koloba nini. Bo moni siko ye to benga ka volcan. Or par volcan, les mots français a outu api na mbangu wana siko eza tradition et pas ya uta kuna côté ba Kasai mais aza peuple congolais ex zaïrois. Voilà les significations ya ba sens ya ba mot alandika à partir ya mbangu ayeko bimisa na français volcan. Félicitations. Les autres ça déjà goza mutu ya bongo. Si effectivement kulutu majela eza pona flatté na meka regarder origine ngai na meka regarder ba racine ngai. Parce que même ce côté la carte d'identité n'a pas prénoté. Mobutu en 1974 a salagi recours à l'authenticité. Donc, quand bomba combo ya boko qu'on a biso c'est toute une force. Tant où yo lati combo ya Mathieu. A tozo kende so ki babeleli Mathieu au balukato otalate. Mais so ki nazo kende babeleli mbangu direct na royoka. Énergie moko ko sonné kati na ngai na ko balukana tala mutu nini onga bengi nga seke mutu wana ayebi ngai donc kolata kombo ya bapaya ndeti ba Jean ba Joseph ba Claude ba Mathieu ozotia barrière moko entre yo na ba ancêtre
na basetre na yo soki bandeko bayoka discours ya Gilles Rankin balobaka ke bango babelge sans baki pana so bato bayebi bonzambe to avouer que tu yo prendre bango bonzambe message à Léopold D. Discours wana ezali bakongole bayoka mpona koganye temps na kotenga na bandeko oyo bavandi na bandako bazolanda biso bakende kaka na YouTube babeta discours ya Léopold D. bakoyoka makambo nyonso même bonzambe oyo bamemelaki biso bayebaki ke toyebaki bonzambe. Discours de Léopold D auprès des prêtres missionnaires. Auprès des missionnaires. Oui. Bato babengi ba missionnaire Kulutu Magela. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui a une mission à accomplir. Si. Bayaki na Congo, bazaki na mission où il fallait ba accomplir. Fallait ba boutir biso. Si. Bazo bonkumu na biso, ba kende nango, ba yebisa biso ki kan o ya bakoko na biso, yango ya mabe bondoki. Mulise ni mukila o ya Lyon o na Simbi ezali bondoki. Mais soki ezalaki bondoki balengaki batumba yango mais pourquoi baye kotia yango na ba mise na bango congolais la muka zaïrois la muka. En tout cas félicitations Volcan omoni makambo zoloba yo eza très nécessaire toutika ko décortiquer comme kombo na mais biso ba leçon ti toke na tanga bokoko na biso ti na makambo ya Léopold ndenge nini omoni makambo ba mindele bayaka bayelaki biso kwa bayaki ko abritir biso comme ça biso bazoba bayeli biso culture na bango ya biso balobi yango kindoki mais lelo na ba mise na bango tuzomona bokoko na biloko biso nyonso eza kuna oyo bazosala oyo bazozwa culture na biso babwakaka bakosaka bapara bandoki leso yango oyo papi Volcan azopesa bino mbangu mbombo en tout cas esengo ya trop mais tokota lelo na vif du sujet papi Volcan eza fanatisme ete mais na mokili oyo tozomona badefa oyo bamise bato ebele bazaïrois oyo bakongolais soko moto akufi nde ekomi feti bakomi sikoyo koya koreconnaître valeur na yo. Mais moi je te dis félicitations depuis que je t'ai connu avant combat et jusqu'à ce jour on continuera toujours lutte pour la libération du pays. Mais si la libération du pays on bino bolukaka depuis depuis 2004 2005 tilelo ça fait dans les 26 ans 26 ans à lutte bino bozolo ba que Félix a échoué selon bino nakosi. Oui effectivement il y a un échec total na bon Kanam Bébé a échoué. Peuple congolais morazoye bazomona ceux qui récitaient à Malongi zali ba rechercher ceux qui peuple azo lobaki bango ba échoué na ba mission na bon parce que biso za ba gendarme ya peuple za ba syndicat peuple to bundila ka peuple jo peuple wana a rejoint social a rejoint mai a rejoint courant a rejoint la na musala qui a rejoint juste rémunération ya musala ou ya salaki chaque fin du mois. Je pense que vous allez malam mais jusqu'au jour d'aujourd'hui Kanambi auto bengina kombo ya Joseph Kabila social ezalaki te courant ezate mai ezate nyon surtout ya malunga ezate Félix Chilombo Tshisekedi d'ailleurs c'est encore pire. Est-ce que ba congolais o bazali kotala na ngai na yo Kulutu Magela bango mo baza komona te ke chèque eza na mboka wana échec eza ya makasi ya kosakana te parce que ceux qui lelo totuni ba congolais o bazotala ngai na yo Kulutu Magela vision ya Chilombo eza nini bayebi vision ya Chilombo te programme ya Chilombo eza nini bayebi programme ya Chilombo te même au bout du tunnel bazomona ta mwa mwinda moko topesa signaux ke toza na voie ya kobima ezali te bandeko bayaki na mutu ya mboka bazalaki sans vision bazalaki préparé te mais bon toloba nini chance eloko pamba po Kabila pas zori chance akomaki place wana de la même manière pe ye pas comme place wana parce que na bokoko na biso balobaka mpaka oyo avandi na se ya nzete amonaka mosika koleka elenge wa telemi le bonkumu oyo nga na lati nazomona mosika koleka bandeko wana oyo baza kokamba Congo naza na vision mpona Congo naza na vision mpona peuple congolais. Je m'excuse omoni mpona tikela yo tanto yoka idée na yo mais nasepeli mingi na likambo moko outi koloba wa paka oza na vision koleka bango mais sikoyo bango ba échoué bango nyonso ba échoué depuis 60 jusqu'à ce jour échec mais bino sikoyo na 25 ans réussite na bino zawa mais na 25 ans oyo tosali na kati ya combat na biso na kolobaki réussite ezali lelo diaspora
oyo bazalaki na kati ya ambiance, oyo bazalaki na kati ya musique, oyo bazalaki na kati ya milongwa, oyo bazalaki na kati ya badésordre ya makambo ebele. Lelo diaspora na biso ekomi diaspora moko conscient, diaspora moko utile. Donc c'est parce que diaspora nde moto ils ont charge ya ba congolais na mboka. Soki okei même ata na Western Union, okei na ba agence nyonso tout na mbongo na Congo kulutu majela, ba koyebi soki diaspora ezoti na mbongo ebele na Congo koleka kutu budget oyo Assemblée nationale vota pour na Congo. Donc bandeko basala ngai confiance parce que ba congolais tozalaka na mitema ya kolinga te ke ndeko oyo na bwanya acha yango na mesa. Yango wana zali mwana bilaka pe bilembo descendant ya mvuluzi kimbangu parce que nga komona nga mbangu soko longoli kaka ki soko baxi ki ekomi kimbangu. C'est aussi un secret mystérieux mais na robimisa ngo lelo te maleme bandeko bakoya ko comprendre que etumba ona yaki yango pamba te bolenge na ngai nyonso tu na lekisa ngo na kati ya komba oyo. C'est vrai que nga c'est toute une mission oyo na joaki départ bakoko, départ nzamba mpungu, départ mokili ya likolo pe na se. Parce que mutu nyonso tu na mokili aya za na mission ya ye. Ba misusu bayaki po bayembela basi. Ba misusu bayaki po ba escroquer ba congolais na sima ya Bible o bango bayelaki biso po kimbango la baito kokanga bango ka na eloko oyo bayelaki biso. Mais biso to yende na bwanya pe mayele. Matondo papa, nalobi hein. Bino nyonso lelo babenga bino ba combattant. Bino nyonso lelo boza ba combattant. Bino ba résistant. Yo combattant ou bien résistant. Ngai nazali père fondateur ya mouvement babenga ki na kombo ya RCK. Ah, oh ya Martin Sali. Ya yete RCK. Nazali père fondateur ya mouvement babengi RCK. Oh lelo tikala na maboka Martin Sali. Etikala na maboko na ba Michel Ndofula. Etikala na maboko na ete. RCK ezalaki codifié parce que batambolaka ne loko eloko oyo yebitina nango te okoki koporte kombo nango te. RCK elaki retour sur les chemins du Congo. Retour sur les chemins du Congo. RCK elaki réel cadeau de Kimbangu. RCK elaki réarmement du cerveau Congo. RCK est un code de belé pour te gagner temps pour monopoliser par parce que et loko eza ya yo oye batina nango oye bako ko bimisa bilo nyonso moni babilo on a bimisa lio na moni on la ka propriétaire na ko la sope na carte zera parce que ba congolais on baka tous na plateau bonkumu esengi pièce par pièce bonkumu esengi pièce par pièce bonkumu esengaka pièce par pièce donc pièce par pièce. RCK, résistant combattant du Congo. Si vous avez la carte, on a numéro matricule les années 001. Mbangu Mbombo Volcan. Basela on a neni 2011. Oh my God. Omoni? Na moni yango. Pièce par pièce. RCK. Omoni numéro matricule bandeko bazolana 001 laxini. Bon ebandeli. Bon na kotiao na moi polémique na Martin Sali mais un jour tu recevoir Martin Sali a expliqué comment bango lelo batikala na RCK alors que RCK d'origine fondateur nango ezali yo. Mais si on a kati ya ba résistant ou ba combattant mikolo uti ko le mais quand on balobi les résistants RCK ezali les résistants combattants du Congo. RCK ezali réel cadeau de Kimbangu. RCK ezali réarmement du cerveau Congo. RCK ezali retour sur les chemins du Congo. Tous ba diaspora o besoin la résistance bien à combat na monaka bino nyonso dénominateur commun na bino croyance en un seul Dieu et à Kimbangu. Na yoka pe ba boketu kuna Kimbangu bino nyonso Kimbangu. Siko na relaxa yo. Oui. Na seul kamuna ngai. Bino nyonso Kimbangu. Na uti komona na mois de novembre je crois na novembre. Tout mona ki boketu basola ki na Laurent Sokoko. Bango pe kaka boketu alobaka ye Kimbangu. Il fallait là tout nango ki boketu mais na tout nanon pays parce que boza kaka mutu ya diaspora. Bino nyonso dénominateur commun libérer le pays. Mais si le point de vue na ezandenge na promesse oyo Laurent Sokoko a pesaki bana ya Congo partout dans le monde
en connivence avec Bokechu que décembre 2021 libération ya Congo mutu moko abima libanda te na benga kutu na Suisse pas ya Didier Masuki na bi Didier Masuki yoka mamkana uti ko yoka awa Bokechu na Laurent Sokoko na yoki bango vraiment en live que libération ya Congo na décembre oyo 2021 na mona garçon na Allemagne kuna comment na nani Washington grand pays a benga mais Kulutu Magellan l'autre côté déjà en 2022 wapi siko combat en lit en bango balobaka ba combattre bango nyonso année oyo 21 o ba check siko espoir et pas ya Laurent Sokoko na Bokechu mais tout le monde négatif pour deviner les années na likambo bango ba prometaki batu le miel. Merci na mutuna na yo Kulutu Magellan na koloba yango na zota la caméra ba congolais ba vandi na banda pe baza kolanda biso ngai na baza batu ya maele. Bokechu wa yambo aza leader ya combattre yena Laurent Sokoko. Bokechu c'est un musicien aza na makila ya matolo na kati na ye. Ce qui a belé la Laurent Sokoko, c'est par rapport ya matolo oyo ya betara Laurent Sokoko. Mais Laurent Sokoko azali pe chef ya ba combattant te. Biso bana bilaka pe bilembo. On voulu sikimbango lobaki bana na ngai bazali banda baroya na bwanya pe mayele baroyoka mutu te. Je vais révéler un petit secret pourquoi to lobaka Congo ya ka na bandeko bazola nanga na yo. Oyo ezali ka bandeko bazotala. Oui, la Monica K RCK toujours K. Soki to cheboyi Mbangu Congo. Et comme une pyramide. Lisu na bango ya pyramide yango yo. Biso toza likolo ya pyramide. Ouais. Tokoya na bwanya pe maele. Tokomema kimia na mokili. Mokili kozala susu na guerre te. Yango mo to ba Congo avec K parce que o eza K. Soko balolika to bakisi lisu na bango ya ordre mondial. Ordre mondial. Oya bango ya pyramide na bango. Je vois. Biso siko toza likolo ya pyramide na bango. Donc bisika oyo biso bana ebilaka pe bilembo tozali bango bakokoma te. Yango naza kobenga bakoko nyonso tu bana bilaka pe bilembo nyonso tu o bazali na diaspora. O kimbango lobaki bana nanga bazali banda. Bakoya na bwanya pe maele bakotombola Congo. Déjà to sito baniko kuta na biso nyonso tu bana bilaka pe bilembo. Oyo azali ko se retrouver kazali mwana bilaka pe bilembo na ndenge na yeko codifier pe na laksi bino eloko betami na sima ya ka atelema abenga nkumu volcan to sangana pour to contrer bato oyo. Déjà nazo pesa Koko Inzembo mbote place azali, Koko Nzai mbote place azali, Koko Rigo na Sefan Bodot mbote place azali, Koko triple de ba Koko nyonso tout tu na bina tanga ba kombo tozali ebele, Koko Zoro Bilel na PCB ba mbote place bazali. Donc ba Koko nyonso tout ba telema pour to ebande nini to kosikola Kongo to mema bwanya pe mayele. Kotanga bakomo na tangi bakomo ya bandeko wana ezali mabanga te. Na tangi bango po bazali na elembo ya kimbango kati na ye tozali pe na mama Kongo ba Eli bango bazali ba Eli mama Kongo Louise Babo azali pe na elembo kati na ye. Donc bango nyonso tu wana bakotelema 2022 o tozali ba acteur toza ba téléspectateur te mais toza ba acteur bakokota na ba bureau place oyo ba faux opposant ba faux politicien bazoka mamboka na biso tokokota bisiko bango bakota pe tokopimisa bango libanda. Donc Bokechu bango na ba Laurent Sokoko faut bazala sima na bino quoi. Obligé faut bazala na sima parce que Bokechu azali musicien. Na moni pe preuve que ndengo lobi bino bozali kolo ou bako ndima bazali kolo na moni yango kaka Covid lelo na uti kolanda. Ba pays nyonso eza vacciné na Europe ou na monde. Bango nyonso bazozo ba maladie wana. Mais Afrique ezozo yango te. Donc ndengo tie likolo wana ça montre que bakoko na biso bazo travailler lelo. Bakoko na biso baza ko travailler. Na lakisaki bango épreuve. Parce que na monaka naza na besoin te ba fungolanga misu pona mona. Po bato pe bazo mona ngai ndenge na vandi na bonkumu ba yebike na to mona pe bango pe bazo mona. Na monaka naza na besoin te ba fungolanga misu pona mona. Musicien moko akosaki biso na ba ndeko mususu ba chef coutumier bazalaka na mboka ye na bangando ye na babiloko nyonso tu ki akobeta concert na Zénith ceux qui ba combattant ba ye
pour ba bloquer concert wana banzoyi ekobima. Mais oh na ye nango. Nani yango? Eza bonkumu. Nani yango ya makanda ngia mawera son. Non, wera eshuaki. Alobaki pe apesa ki ngano kulu to moni kani ona bimi nango. Eza kani ngando. Eza kani ti presque o Mobutu azalaki nango. Kasi yango nati. Kani nyoso tout temps ba pesa ka mutu. Eza la na signification nango. Ondi ngando to omela. Ouais, je vois le crocodile. Ouais, je vois. Mais là, toi, ça, au sanza. Yo, yébite, est-ce qu'à Meli, toi, sanzi. Bon, comme wana, c'est que ça, les gars, on a comme. Donc, ça, peuple, là-bas, mon amal, on peut. On va bien, on a checké, on a gâté, mais ce qu'on a moins, puis dans Gando. Ah, parce qu'on a l'issue. L'issue, on a Gando. Peuple, beauté à la voix, l'issue. On a au sanza. Moto, yébate. Mais ça, bon, comme. Ils n'allaient pas y nabiso, ba manyanga. Puis bon, comme, oyo. Et où tu gagnes na kati ya Afrique. Donc, tu es bisa ki ndeko wana ke biso tozaba na bilaka pe bilembo banzo yero yate. Mokila ya nkoi oyo tango na lobaki awa mpaka oyo avandi na se nzete amona ka mosika koleka elenge oyo atelemi. Nata mpaka. Nata nkumu pe nata chef coutumier. Nazali mobateli ya mabeli ya Congo. Nazali syndicat ya peuple congolais. Nazali gendarme ya peuple congolais. Congolais nyoso tout oya kozwa mission ya ba kolabo pona aya kwa boutir ba congolais ya diaspora akozwa échec pa kokutana na biso na nzela. Na yebisaki makanda ngia mawera son okukutana na bazangoto. Na Zénith akutana pina ba zangoto. Donc, na ebisaki agwepa mumba alias Kofi Olomide Yantuani concert ya Ayu Arena ekozala te ya lobaki ekozala pe ekozala biso dolobi ezate pe ekozala te pe ezalaki te bochaki en épreuve mais tout le monde a dit preuve penza que ba combat pe ezalaki ba concert ezalaki te. Donc selon nga ndinga na conclure peuple congolais o azana diaspora pe o azana Kinshasa na kati ya pays na biso ba tunyo bazala sima ya kumu volcan po alobi ye azana preuve que asolaka na ba koko na biso azana puissance ya ba koko na biso libération na biso ezana maboko na yo. Libération du Congo, le peuple congolais va faire confiance parce que les politiciens ont surtout. Ils ont mon côté où on a coûté ni été. Na coûté na bango surtout. Na yebisa bango. Et tout le monde a biché zali boye. So na coûté na bango surtout sans exception. Na coûté na Jean-Pierre Bemba en 2006. A décider biso, a biso, j'ai accepté. Il est acceptable. Nakutana na Moïse Katumbi. Nakutana na Martin Fayulu. Nakutana na Félix Tshilombo Tshisekedi. Nakutana na Papa Tshisekedi. Nakutana na bango nyonso tout ba Frank Diongo bango nyonso tout. Nakutana na bango memba kulutu na ngai Mubake. Valentin Mubake qui sali en passant. Même ba Félix Tshilombo nyonso. Mais ba photo ezali kulutu so lingi na goyego laksa yo donc. Yo soko to yo zo muta kata 4 jours. Na kozana biloko ebele. Na biloko ebele na kobimisa barchi. Ouais, to ça 4 jours. En 2004 donc ah on a marqué pièce contre pièce. Na monnaie ko saki na papi volcan, il y avait tout quoi. Pièce donc contre pièce. peuple congolais ozola na kutana na bango nyonso. Et confiance y tanga lobaka. Donc ba preuve ezali so botali ba émission partout à l'écart bolanda bon mona ke alobaka penza avec ba preuve. Bon to gagner moi temps Félix Tshilombo Tshisekedi. Ah ouais, là qui ça peuple kuna so ba mona. Na 2002. Si à la lumière ba mona. Ouais voilà. Félix Tshilombo Tshisekedi. Avant ba élection. Oh Moïse Katumbi. Ouais, c'est bien. Oh Moïse Katumbi. De yora okutana na mona cadre collabo ou bien okutana na kutana na bango pona ebisa bango ke Congo makambo bango bazo sala eza vision ya Congo te ngai pe na kutana na bango na nko po bandeko na ngai baba nako kende kokutana na bango na ndenge ya kobatama ngai nde nakenda kokanga bango
na yebisi bango lokwa na kangi bino bozokutana bapoliticien na ndenge ya kobatama boyebaki ngai na okutana bango na moi bato nyonso to bakomonanga mpo mbangu elakisi montagne ya moi montagne ya moto montagne wana moto parce que soki soleil ekiti kaka na planète terre planète nyonso to kozinga mai yokauka yango nazwa kombo ya volcan volcan ezali eza mystère moko ya vérité etango nalobaka makambo etumbaka bamisala wana nyonso tu ya bato ya mabe ya kobatama mutu moko tolekaka ne na Congo na mbere wana un certain Roland Mena boyokaka ye lisusu ntango na bai c'est un Congolais de Brazza Roland Mena nsima mikolo ye moko ayaki kotubelaka ata Congolais ya Brazza on se rappelle nga nalobaka vérité eloko ekobomanga mpo nazalaka na langue na kati ya poche nanga te mais na bokoko na biso babi mwana soki vérité eleki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita ngai na ye kopanza makita te ngai na ye nde kofungola peuple congolais miso amona parce que ngai moko namonaka naza na besoin te bafungolanga miso mpo namona. Mais balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité finit par triompher. Alors comme la vérité finit par triompher, je préfère le dire avant et après, même si elle triomphe, Volcan Salaki a raison. D'ailleurs, tu n'as vérité, Moko. États-Unis. Qu'est-ce que tu vas nous dire des États-Unis na Rwanda? Yo, logo, la vérité finit par triompher. Pourquoi Bisoto Bundagana Rwanda? Mais Rwanda est un petit pays. Bato Babatami na Sima Rwanda est américain. Les autres qui sont Bundana Rwanda parce que Ngai n'a pas la même mission à l'Oba que non. Nous devons faire la guerre avec les Rwandais. Pombo kana biso na kimia parce que na sima ya Rwanda ba américain ba vandi wana donc faut faire la guerre avec les nous devons faire bien sûr que oui mais nous devons nous pencher vers l'URSS Moscou Russie parce que vous vous rappellerez encore et dans le discours bon na salaka tant to kendaka premier anniversaire RCK na Allemagne. Na Hollande. Na Hollande. Nabi, je suis sur les pas de Patrice Emery Lumumba. De son vrai nom, Okita Sombo. Okita Sombo. Oui, c'est le vrai nom de Patrice Emery Lumumba. Okita Sombo. Oui. Donc, Lumumba a un visionnaire. Lumumba tant qu'on peut se pencher vers l'URSS. Mais wangana kango na interview Lumumba wangana ite babomaki pona nini babomaki pona vérité babomaki Lumumba na baborona babomaki Lumumba na ba américain na ba belge bazalaki pembeni ba belge Mobutu Tshisekedi na Kasavu babomaka babomisa Lumumba. Mais na mona batuna Lumumba baloba na yeke yo ozali communiste aboyaka yango. Mais papa na politique balobaka nyonso tuté na politique o ozoloba likolo ezali ozomona na c'était mais siko l'alliance au Chilombo signaki na Kabila ezali wazolo bana ba congolais te mais yo zolo ba siko na peuple congolais que a États-Unis mutazana sima ya mais États-Unis mutazana sima ya Rwanda mais kuna na Kinshasa na mona ba kumbisa ambassadeur ya États-Unis papa il faut même ko bengana na ambassadeur wana il faut to bana organiser la manifestation liboso ya ambassade ya Rwanda même na France awa ngai na 2005 na kina ko sala manifestation liboso ambassade ya Rwanda avec l'association États-Unis to ya Rwanda et États-Unis ah voilà moi la en 2005 yo l'actis ouais na 2005 to kenda ko sala manifestation liboso ya ambassade ya États-Unis na métro Concorde to kenda ko savoir que ba armée ozo lo bana S na biso ba armée ozo bomba ndeko na S na biso zali ba armée o bino bozali kotinda kuna to kenda ka ngai Belame wa ditungisa swana Candido Keke Milton Jerry Maeshe Christian Ngwange Flori Botombe, Rifin à tout la pabo, tous à peu près 15 personnes tout kuna. Mais excusez-moi mon frère. Ni ba la vérité ya kana toujours na escalier. De côté ya kana sincère. Mais à partir ya débat ngana auto sali na yeko découvrir comme si peuple congolais sur le guerre les na Zaïre, na Congo, surtout ça na souffrance et ça faut y avoir américain alors. Bien sûr que oui parce que pourquoi Congolais possible la kamamba la mon côté. Papa surtout dans mon bataille IDPS ba côté la mingi États-Unis ba okumbi les États-Unis mais yo zolo ba ke Rwanda kutazana bébé makamwiza na États-Unis ndé. Rwanda est bébé ma batami les États-Unis. Mais bon le bela ba américain ngo kasi on ngai na situsu kenda ko manifester pa ba américain poto le bela bango ke makambo tolika na mboka na biso bino nde bato bozana sima ya makambo oyo na bokoko na biso balobi soki omoni mwana soso avimbi na nzungu
yebaki mama na azali na se soki bomoni Rwanda lelo bozo bo Rwanda eza makasi mais bameke bana sima na bango Rwanda o biso to tambola likolo ya Rwanda général Maela Kota kenda zwa ebimba bya manaya na ngona Congo Rwanda oyo Mamadou Ndala atambola akenda asala nyonso tu babomai allez-y comprendre Kulutu Majela batu o bazana sommet ya mboka na biso bazaba incompétent lorsque vous avez un président de la République Paul Kagame Azolobaki Rwanda etikali kosala massacre et tout génocide na kati ya RDCT mais alors qu'il y a eu un rapport mapping mindele batu bakoma yango babiki Rwanda na Uganda basali massacre na Congo mais tant que vous avez un président moins faible azo ko défendre Congo te et président na komi place wana chance eloko pamba ndenge Kabila komaki parce que vision ya tata na ye parce que na yebi batu belé bakoma kolanda parce que ngai lelo papi volka soki na yebani pona komba ona sala na yebani pona ba action ona mena na porta kombo ya tata na ngai te po batu ba yo yeba ngai mais ba misusu bazu pe chance ba yebi bango po balata ki ba kombo ya batata na bango mais na komba on ba sala ki lo te en conclusion qu'est-ce que oloba peuple en conclusion ba meke baza binemi na biso il faut se pencher vers les risques lelo bande kona biso ba malien baza na ba risques oui bozo mo ndenge changement ça ezako malgré continent de mingité mais baza bozo au bout du tunnel ba centrafricain baza na ba risque ba tchadien baza na ba risque ba somalais ba bengana ba Syrie Bachar al-Assad lelo azana pona nani pona ba risque et biso doza poumon ya monde ba richesse ni se même temps pas parler ma benini be Congo sala États-Unis pour lelo États-Unis a attaqué Congo par les Rwanda ma benini Congo sala États-Unis ma Congo sala États-Unis mais nous sommes punis par rapport aussi à discours ya Rachel Mabutu na 1973 ya ONU on le baye qui a kati ba relation diplomatique na Israël donc les Américains c'est les Israélites. Qui dit les Américains dit les Israélites. Le discours on a au Mobutu Salaka, bango bakomi ngoluka ba pini biso de génération en génération. Mais biso toza bana bilaka pe bilembo. Nazo benga bana mvulisi nyo surtout ba telema. Pour mabele wana eza bakoko na biso. Mitolu na biso bakunda na mabele wana. Bakoko na biso bakufa bakunda bango na ba mabele wana. Mutu moko te ko uta epai moko songolo pakala aya ko konza biso na mboka oya bakoko na biso. Nous avons le droit de vivre décemment sur la terre de nos ancêtres et nous avons le droit de jouir avec tout ce que nous avons comme richesse dans kata mabele bakoko na biso. Toke ko kemande pa ya batuté. Toke ko yibelo ko batuté. Yango na baki toza likolo ya pyramide na bango. Volcan. En tout cas, merci à trop na message au peuple congolais. Na sepeli à trop makambolobi lelo na ko et na ba chaîne musute tango le kaka. Lelo na moni ciblé penza bato bazo sala ke RDC eza na passe. Pour na Rwanda. Passe ya Congo zali Bill Clinton. Mais bato IDPS na Kinshasa ba petit na bazo mona ngote. Mais papa IDPS wala zali distraction. Bazo pesa gouverneur, tu sais, ambassadeur na ba kombo. IDPS yo zo mona IDPS yo eza vision interne sécurité. Eza vision les 12 parlementaires te. Ou eza IDPS ba coopérant. IDPS ba Fribert. J'espère que pas na limiter bazo yo. IDPS ba Chekouler, ya ba Frimer. Et la vision interne sécurité. Tout ça a besoin de libération du pays na biso. J'espère que pas na libération. Auto se libérer. Même bandeko na biso na babengaka bango ba weya bazo souffrir na kati ya Congo. Même ba combattants ba bundaka bazalaka au front. Bazalaki au four et au moulin. Batikala kozwa misala te. Batikala pe kosala te. Parce que mutu azana mutu ya mboka na biso azana vision ya Congo te. Aza pe na programme te. Ayaki nde na deal na ye na Kabila. Omoni te bango bomana entre ye na Jama Kabund. Kop na bango bayokanaka yo beti manda moko ngape na ye kobeta manda moko. Siko manda ndeko mikoluka kokende na suka. Aye kotinda ba
garde présidentielle pour bakende balia Kaboun. Mais d'ailleurs backup na bango. Ils ont la preuve que papa muta mema Kaboun na IDPS Moïse Katumbi. Si on te bien. Siko Kaboun penenga zaona pe na boule pe alongo na IDPS pour former pe parti na 2023 il n'est pas à pouvoir parce que deal au bango bakenda usana Kabila zalaki c'est que des bêtises inane Kaboun des bêtises inane. Mais si bango va bêti une année, bango va bêti une année, bango va bêti une année, soit un mandat plutôt. Excusez-nous pour la lapsus wana. Mais si solution pour la biso RDC donc papa. Wane za bango va lobby. Pour continuer à combattre jusqu'à quand tu vas la papa mais bitumba oyo ngai papi volcan na bakoko nyonso tuto bandi yango te bitumba o kimbango bandaka kimpavita bandaka Lumumba bandaki biso to yeko lekaka na nzela na bango mais biso to za bana bilaka pe bilembo kimbango lobaki to yesi ko poto accomplir to transmettre to ye poto accomplir mission na lobi to ye poto accomplir mission bana na biso ba okuta Kongo mo ya kimia Kongo ya violté message no parce que partout Kongo yo ka ba combattant bana na biso ba continuer lito yo David Ekofo alobaki bana na biso papa je comprends pas bana na biso ba okuta Kongo ya kimia ba okuta Kongo mo prospère ba okuta un Congo fort et Congo mo ozala na armée euro défendre bango. Donc pour nous aussi ça m'a comme Congo faut le peuple congolais a ça va américain ba manambo na biso même monisco fa manambo na biso peuple congolais ba bazana ki chasse il faut que ne manifester tout le temps monsieur ambassade des États-Unis ba bi manambo na biso guerre za na est na biso ezali bango même s'il faut changer ba mi to ko kende ko so ba ris ba ya pe ko soutenir biso ndenge bazali ko soutenir ba malien ndenge bazali ko soutenir ba centrafricain ndenge bazali pe ko soutenir ba syrien ndenge bazali ko soutenir ba tchadien vraiment papi volcan te kuta na kana ba batu mais langage oyo tenir lelo na yoka yango na combattre que mutu moko aye a cibler penza ba ennemi ya RDC batu ba kaka Rwanda Burundi mais or que kotala que ennemi numéro 1 ezalaka nde ba américain oza le selo aye ko démontrer ngo lelo penza na peuple congolais bazo lobango mais démonstration ezalaka te mais message na j'espère que peuple congolais ayoka ngo lelo o balandi biso boyoki solution pona ko libérer pays na biso po biso nyonso to sentir que to vivre bien bozo ko loba ba Rwandais ba tuti ba nini nzoka ambassadeur obino bokumbisaka kuna ye ndependa donc diable ya mboka na biso États-Unis ba américain ba continuer ba na Clinton ba nyonso ba leka wana ba onde ba ta source ya malheur ya RDC donc ba onde faut ba bima ba ça peut ba camarade na bango ya Rwanda ba bima obligé. Voilà la solution oyo volcan pesi donc eza solution ya kimbangu par volcan. Ezali solution ya bakoko nyonso tu ya Congo à travers ngai pona dans Komo bakataka maboko bakataka maboko babomaka bango pour ba nyonso tu batangisaki makila pona ekolo wana ya Congo message ebimi na kati ya monoko na ngai ezali message na bango parce que balobaka monoko ya mpaka ebimisaka solo mais lobaka vérité mais lokola na komina na suki ya pemete congolais azotala ngai na yo kulutu majela aloba mais ye nene azobaka monoko ya mpaka ebimisaka vérité mais maloba eza ko bima monoko na ngai eza maloba ya bampaka wana pe ezali sagesse na ko préférer na sagesse qui n'est en intelligence parce que sagesse il est intelligence na ebele. Merci sagesse et l'intelligence na ebele ba peuple congolais o ba ebi que tout ça ba martyr ebele ba o nyusu ba kufaka na stade Kamanyola wana place wana Pongabi lelo ba Rosimu Kendi ebele na moni papi volcan alobi na kombo ya ba martyr ya RDC nyonso solution États-Unis abima na mboka na biso azwa petit na Rwanda akene na malembe poso ba che Rwanda pe na RDC bwe RDC ogogola bango bigogo ba bilimpe matutu ba kwa bango na RDC na malunda la tambola kenda kuna baboma madunda la po nini général Maele babomisa yepona nini nani mbunza mabe baboma yepona nini parce que to tambola to kenda tikuna yango na to benga bana bilaka pe bilembo nyonso tu botelema bobima ekomi ngonga et 2022 oyo politicien oyo ya kosazarder aya kosala conférence de presse na poto to ya ko discret ba congolais ba koko balobi 2022 oyo politicien mo ya munini akufa na France et ozala pour la première fois ya mswa za masasi et loko ekolekela donc bana bilaka pe bilembo botelema ngonge koki oyo photo la saki bango baza na pyramide
mais biso toza likolo ya pyramide na bango. Voilà, panza sango ya Congo avec Edino Image, lelo toye ko panza sango ya Congo, toye ko pesa solution pour na libération ya RDC o bazio porter balanda biso bino bomoni yango. Lelo ba mususu ya remettre en pratique ezate par Volcan, lelo mvuluzi alobi ke États-Unis dehors babimana ambassadeur na ye wana oyo yatinda wana akasaka soki président ya RDC azwa mwana na ye Rwanda bakende so balingi te papi Volcan lobi apesi mikolo IRSS akobengana bango ndenge bakobengana bango na bapays mosusu biso tosala États-Unis kambo moko ya mabe te mpo balukela biso guerre moko inutile avec les paroles de Mobutu yango nde boya koboma biso ba 10 millions États-Unis na bino so bolingi te voilà bana mvuluzi bapesi solution lelo baye ko cibler nani amontsaka ba congolais passe ezate tata leki na bino mama leki na bino ndoki lokwa bino bolinga masola ndoki c'est les États-Unis na bana nae Rwanda bana nae ba Belgique voilà en tout cas ngana yebiti so na bengo mvuluzi descendant mvuluzi merci pour le message na yo o ba yoki sango yo solution ezomi pour na RDC o ya lingi libération ya Congo voilà la solution banda kala na luka mutalo baboué pour la première fois na mona un Congolais a lobiango clairement monsieur Ngwanda banaye ko lobango mais azako le kamo à côté vraiment merci à trop papi Volcan mbangu mbombo na message o yeli biso ya mvuluzi vraiment tika ete ba peuple congolais nyoso pa bazali si la samona le ba message ba panza yango ba luka susu te Laurent Sokoko mois prochain non solution ngwana 4 solutions 4 parties ya ba combattant 5 non il y a un seul message qui unit le peuple congolais voilà le message na ko passer on est peut-être chose à le basuka non li le basuka ezalika ke bana bilaka pe bilembo surtout botelema ba résistant ba combattant botelema mabele ya bakoko na biso to koyeko tika yango te et to tika ko pleurnicher ki batu boye boto to yebi binemi na biso pe to yebi ba serviteur ya ba binemi wana en 2022 to converger ba force na biso ba synergie na biso po to yeba ndenge nini to kokangola Congo ya Lumumba ya Kimbangu ya Okito ya Kimpavita ya ba nyonso tu basopa makila pona mabele ya Congo milimo na bango ekozala na biso bankulu na balongo nyonso tu ya Congo bakozala na biso tokolonga etumba oyo paix aux âmes de nos ancêtres voilà merci en tout cas peuple congolais bo sepela ya trop message yango wana oyo ke euti pa mvuluzi bo profiter na yango bo lukate bo kenda gauche bo kenda droite bo kenda yapi message za moko totele malisanga biso nyonso tolanda message oyo Volcan pesi yango nde eza libération mboka na biso banda lelo possible oyebi ennemi botika kokumbisa ennemi wana nde mbala nsima tomona toujours na Edino Bilengi TV bo s'abonner ya kolobeza te bino mo na musala ndenge ezosalama mbala nsima oyo aza na besoin papi Volcan bobenga bokoma bosenga tokobenga ye lisuli quand bo comprendre te botuna il est à votre disposition parce que azolakisa bino likambo oyo ndenge ezaleli oyo bato ebele balobelaka bino te ye lelo aye koyebisa bino vérité une fois pour toutes wabino kulutu Magellan mbala nsima nde tokutani lisusu na Edino Bilengi.tv mbote na Mantsweki mbote na Willy comme toujours Willy Kunda na mbote na César Ngadi mbote na peuple congolais partout aux 4 coins du monde mbote na Obalingala fond toujours na monde entier wabino kulutu Magellan mbala nsima ala au revoir Ingeta. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a api. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola,
Donc, Patrick Maloveni à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Nangola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. on nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Maloveni. Frais aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi, au récupérer la Kishasa, Patrick Maloveni. Global Express, Solo. Bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge. Même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Wana. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en toujours team de la colis, tous en fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Le team de la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, comment on a mis au fouti à Napoto, au Salmarano sur Makin, à Ndenge et à Bisso Batapoto, au Lekin Agence, au jus DVD Nayo, au Mono Ndenge Prestation et les Kaki Nakin, selon Bounayo, catalogue des Ali. Donc, fidélité à mourir, au Tchelelo, aux Zulelo. Vitesse de diffuser. Global Express, Bakote les masses.